Alors botika osala ba réunion omoni biloko asalaka tindaka bino wana kiri na bino bozalaka wana ngana okipe bino te nayebi ja asalaka po aluka nga nalongwa na bare ya okipe na kipe bino kipe bino ata mokolo moko te ntango bino booloba bosala na lisir nga makelele ezopela moto babandale wana eganga nga na esprit nga na mwana bandale bandale nini bandale osombula ebande ekomi ya george likolo eza oyinda to omatisa bana deya kuna obomba bango wana bandale bandala agangelaka bandala balie ya suka oyo ala so likolo eyindi bobimisi bana bobandi komata sikoyo boluka bobima sikoyo bomata sikoyo bobima bakote ya bandala mola boluka bokota sikoyo na vrai paris ngone ya paris te ya baarrondissement nini bazosala loba nango baya visa ponda papa santia nozo comprendre eza baarrondissement nini ofanda na bandala bakomaka esprit wenge ngana na tabo na esprit wenge ya nini ya mai ya makelele wenge nini o bandala nini banda c'est Paris bayebi bandala o bandala bandala ezali oso comprendre c'est le scrum en tout cas merci na mona ndenge obetaki maître wana wana za maître betaki eto yenda betaki atindiki c'est le oso bapandisi le c'est le maître bato basala so entraînement te bama ofandaka komenasaka ba innocent un maître akobunda na musicien te donc Marc Auzi ozalaki pour moi nde bitumbani esalamaki wana désordre wana contre désordre c'est-à-dire ezalaki anniversaire ya grand prêtre c'est le scrum ya Tutu Kaluji l'homme de Ndombolo ezalaki nini na ya sali anniversaire na bengisi bandeko ne banima te yo maître ezalaki nini na jido kuna na kati ata okobitindaka motu na bino alala lisusu te kotindaka bino kotindaka bino tina nga nazoloba na yo kombo na bango ezalaki nini osele aza musicien soki atakine musicien atakine jidoka te babik mais finalement tu comprends que Marc Auzi comme porte-parole il y a Fally Ipupa ou bien le makambo orchestre ya bango ntango basalaka analyse bakomi ba porte-parole banani omoni sikoyo ntango batumolaka bato bayebaka te mbonge nini ekoya ntango oketisa mbonge ekomi porte-parole soki bango basalaki porte-parole na biso nga na kosalaki porte-parole na bango c'est au tic-au-tac po bafandaki baanalyse conseil boanalyse bamisicien na bino nde bakangaki bango na babiye mabaya tozongopona c'est-à-dire que non ekiri ne moko asalaki ya bacronifoati na ye bafandi moko azala lokola ebembela moki na morke ebimi ya kokauka boye ala mbebo ezebo nde etiela ozobula na ntongo boro na ezongi moke te na kati ozongopona kotenga na bakombo te moko mosusu atiaka makiki milai oyo lokola antene na volcan na rode jour mosola mapeka na ye biso na tia citron modele na modele solo ezosila te na riska nazwa rime juste ozo comprendre donc baza bato moko boye oyo nga moko na boyeki kodecorsike makambo mais lokola yo na lisango il faut napesa information ndenge ozoleka moko aza wana lingala kutu nano maîtrise accent te ya kosola nde banoko balaka playboy akobenga ye akobenga mwana mwasi outi wapi yo azomona langage ta kosolola omoni moko na lesaka na kote moko makala aleka tosamba ne na bima bwabi o ngai olobai na ngai eyi Marc Auzi ya mondele oyoka te komo Marc Auzi komo ne elakisi ne mondele o ngai olobaki eza ye te nabi na poso koseka ozo comprendre moko mosusu alaki ngodi bima boye atabola na 190 kaka atambola kaka la vie est belle te kotengela nga bakomo na bango te nga nayebaka na nga motu te bokose compare na Karine Mokonzi ko avant boya no epa na nga artiste bobanda no na Karine Mokonzi azobeta bino moto mwana basali bamillion na nzemba leli DJ Arafat bokotinda muna bino lolema maya makelele bokeluka moye bokanga bavideo mwana botala mango bozosala eza na sens te mais Marc Auzi vidéo on est universel muté bloqué ngo non batu quand même bozo accuser batu pourquoi non tozo accuser batu po bango moto basali fête na ekamu isanga basala fête donc adversaire na bino direct comme Karine Mokonzi bosali fête bakangi na bafanatique bazosepelelo rwande bakangi hommage ya bato bino boyemba nzemba moto akufa awa mabele lisi na kanga bango bagangela yango bavi nzembo na biso boye esali bavi me nzembo na bango te nzemba moto akufa kati moke Marc Auzi ndenge eza na biso bachroniqueuse na bachroniqueur tozalaka wana mpona baanalyse analyse déjà ezalaka nango permis mais ntango bino déjà bamusicien boko mozwa yango na bandenge mo boye ezokema be eza permis bino bosalela yango banani non analyse amona musala na mona raya nga pona mona mi bofandela ba leader o batizeli ba analyse na mona tolobela leader ngani analyse na nga basali analyse na ote basali analyse ya concert ya les padres utina Cameroun avant wana na oyo analyse na nga ozomona muta zosenga nga komba o Marc Auzi wana Tracy Elela Tracy Eleza qui t'a autorisé de citer mon nom tu as des problèmes sérieux dans ta tête
no kama tanga komona ngape na ko telema tangi komona bango na émission na yebi politique batinda bango moni mutu atinda kabino ayebi ndeto sukane na makala omoni loko zo sala na ngana ko répondre bino te bona niveau na ngate sur tous les plans bona niveau na ngati vous comprenez donc ba émission tout bo sala na vie omoni ba concert bango ba uti wana et ba concert mo epola d'ailleurs ça no ba festival et ça ba biloko moko boy o ba bazo sur ba tuka ba prise en charge bien na yo moko kolia ya yo moko ba bi États-Unis na bango nde zo sala likuni ya marka nga yo moni États-Unis et l'obéla biso rien. Non, local. Non. Local par rapport, il y a complexe où elle a mis tout, il y a banda tata na bango tina ba chronique tina zoana balonde ba maladie fabela. Donc et ça il a une hiérarchie et kita. Un bon tous les leaders à la couche tout il y a fanatique, c'est-à-dire à la fanatique moko ya haute classe, classe moyenne et puis il y a basse classe. Donc au sein de d'effort il y a pour satisfaire couche tout il y a batu na yo. De papa bino wera swana sala te papa na biso ya la régime piana yuzo bande suko ba papa bino ezala wera polémique te papa eza moto yo bano ba wuti na kata maison mère siko président na biso ba wutaki wenge basali mouvement donc président za loko papa lege ba musicien bana maison mère eloko ngo juste ezongi singa marka ou eloko ngo ezongi singa na audio o ebimaki na Cameroun il y a un monsieur camerounais au alobi que avant faire Egola a continuer ko progresser il faut à reconnaître papa na ye mais yo zo boya na basalaki complicité pour sepelisa mutu na bango maya makelele akabarate ba yebi ke biloko esala ya libérer bango bientôt rentrée scolaire bana bazonga classe baliaki mbongo na biloko mike wana lugeli bango $10 ba yokabola ba franc kuna ba luka muna muta zo mbongo ticket tala condition ba parking ba tambolaka tala ba vie na bango tala ba santé na bango ba misusu nde baza boso docteur atali ya ko permettre te ko do ata microbe ya lo boki on a mai leader na bango kuna na Cameroun zo mbata ba sala ngwana liste pourquoi dene concert zo mbata pena muta zo bima pena boye mbata ba na Cameroun ba bilu kutele kiyo yena Cameroun sa beta concert mbo na la beta concert mbongo te concert o bazo loba wa même ça liya beta keza concert à Balantinez ya whisky concert promotionnel ya ofele ba artiste camerounais ba lagi ebele et ça na droit d'entrer au leader na bango beta kuna le concert on comprend pas nini or était vraiment cher ko le ba bilo la biso ba couleur ba tsaka la gambela donc la valeur wana ya la mon côté on se comprendre c'est-à-dire tango ya mbinga na biso que non to beta non tout d'abord des concerts moko ya Bukavu Lodge o ya laki concert guichet fermé donc bateau balinga polémique te bateau batambola na bo bangi nzambe ba kokotanga na Bukavu Lodge ba beti baromona masolo te ko bimela bango bazana ba numéro ba se renseigner proprement pour no longwa na mabuso ba ozo leka a plus deuxième concert et ça concert moko boye oyo les padres batu ba ego kanga photo na balance bato ba infiltré yona bisa mo moni bino musala busala kana et ça musala moko boye oyo vraiment tortika bino te pour nous coûter comme makasi le coûter comme comme makasi lo bana ngo mettre États-Unis chino eloko yozo loba na za vidéo te la ki photo mo ndaka vidéo pe la ba téléphone ebimi te ba pesa ngo batia poso ki batu na bino ba analyse wana botia balinga ba luka batia nde vidéo tango mo ba tie photo ba bandi biloba loba donc eliko loba ki non baza na preuve tangible te na sina kata ki ngo de na karibu variété mo na ki tango ga to na image valable kimi koti na mboka mikolo mo de bo sala ba analyse omoni image mo batse ndeko na biso sukus o avantela do bina yango wana sana ba statia batu ekangi deja mboka donc ba concert o bango ba otsuko beta so mona na statia mutu ba mona show mo lega wesele batu bien inaperçu donc ndulo bango ba salaki campagne na photo toujours regretter na bango pour moni biso ne toza boy to ebisaki bango différence na biso na bango ezala par rapport à expérience et puis musala et puis na voix mon leader na biso za artiste moko fabriqué te aza artiste moko ya BST aza artiste moko réel o aza na voix moko naturel aza na art na makila donc art ya makila na art ya quoi ya métissage ezala lo moko te o mutu azo yekola bazo lakisa ye azo sala ba trafic papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo mpo na baséjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa bamemeli bino bongo Power Brass Car
oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com oza mobimba bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na eta ya mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car mosala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com. Bonjour, bonsoir fidèles de notre chaîne, bienvenue dans votre mission qui est présentée par la vôtre. Audrey Luzo l'autre fois sucré moi c'est l'équipe qui la sauce na elengi quand na ebisa rabino en tout cas bolaksa bolingo na bino tant bosa bonaka en tout cas abonnez-vous sur la www.congofrance.com en tout cas talaka o nyosa lingaka Audrey Luzo l'autre fois sucré bolaksa bolingo na bino en vous abonnant et ça biso bien et ça biso wow. Avant de commencer, je remercie les bons Dieu qui m'a donné en fait le souffle de vie qui est gratuit d'ailleurs à yango tokutani sous lelo na côté na impolitesse na ba TV na bino na ba téléphone na bino déjà bambote na bino merci pour la confiance bozo pesa biso une grande salutation à mon boss José Dudi Dipumba en tout cas big salutation boss nangai à Percy Makila Makila Percy Kilo à Nord à ma maman chérie qui est d'ailleurs en vacances chez moi à la maison je t'aime beaucoup de gros bisous à toi maman et
à toutes les personnes qui m'aiment bien et à Jemima Kadima. Kadima ya ba Jemima babi la Barbie des tontons. Donc voilà, c'est comme ça se passe comme ça. À la www.congo-france. Merci en fait à ma grande sœur chérie, Rifram la douce Beyam, à Lomankovo, Rodrigue Matadi, Babi, le Mbinga de Bakongo, garçon plaisir, Bambote en tout cas Ebele, Bambote Ebele na batutu oyo vraiment ba Roland émission lelo parce que Babi lelo torokende nango logique et puis tokota nango moi polémique donc ezanoka juste kaka na ndenge ka tubomesana kaka quoi donc ba émission na biso ça la rabino toujours bien. Voilà, d'ici là, nous avons invité Nangaï au Azali Lelo, Marc Aouz Damba, Babi Nicolas Zolinga, ami baptisé Nakom, Kim Jong premier, hein, donc Marc Aouz, ami baptisé Nakom, Kim Jong premier, tous les qui savent mon panzo, vraiment, mon panzo. Bonsoir Kim Jong. En bonne santé. Toujours en bonne santé par la grâce de Dieu. Donc Audrey Yoebikaka, par la grâce de Dieu, on est à l'aise, tranquille, tel que vous me voyez, la santé, elle est très bonne. Donc j'essaie tout d'abord à saluer toutes les personnes qui sont branchées à ce net moment pour nous suivre. En commençant tout d'abord par nos fans, comme disent les Français, que la charité bien ordonnée, ça commence par soi-même, c'est-à-dire à tous ceux qui aiment bien de la bonne musique de Papa Mélina. Donc Bambo Théâtre Siga Bazali, partout dans le monde, Europe, Océanie, Oezanga Kim Jong au premier, en direct de Cameroun, Yaoundé, Douala. Il y a un display, na bête sur mon saka pour na ma confusion. Il y a un sur façade et bimba, tout na on a Djibouli, Sisso Benani. Donc, Louko m'interprétait Guilhem Aïndou, le mannequin de Paris que je salue depuis la France, quoi. Donc, tout ça très bien, Bissoba n'a pas le souci, elle est padre déjà de retour dans ma belle. Dans les bons. Donc voilà, je vous signale que les lois kin donc netika na ba nord donc biso beto bénéficier na climat qui toko yon to moni Kim Jong al leki nango donc na ba survette et que nango ka moi rouge noir y a Betty na Saint-Valentin voilà donc dit de caisse vous avez dit de caisse pour na relax rande boy lengi na misu ba chéri ba omona ba olula yango wana bino welinga biloko engela ga de miso mi nginga yango wana ko voilà. Kim Jong tomoni bouti kobeta na Côte d'Ivoire poto kende mbala moko vite fait na mozindo ya émission na biso tomoni bouti kobeta na Cameroun plutôt ko tombola bende la mboka na libanda kobeta na ko tombola bende les eloko moko te to ko tombola poto beti concert il y a $200 to beti ya 100 balles et puis na Mbali boso concert à stade de Bongo ebeta mais $10 5000 francs CFA donc tika la kozalate donc toza batu moko boyo to tiki kombo na livre d'or kuna na batu balega kuna o ba beta ba concert impact pe ya mbongo ebele et ça li crédibilité ya ba camerounais na ba camerounais o ya kilo ba ya hôtel la Jésus de Nyans Ferrigo la Palzuri ya moto ya Jambo. Mais Kim Jong Tang ozo avec sûreté déjà quelque part tout le monde a une image bien que première vidéo tout le monde a qui vraiment monté mais tout le monde a qui quand même vidéo exclusivité oh et la batinde la qui biso bosala qui mpiaka bat bazala qui te peso ba matro ozo loba les vidéo te la qui photo mon vidéo pe la téléphone et bimi te ba pesango batia Poso ki batu na bino ba analyse wana botia balinga ba luka batende vidéo. Tant on batie photo ba bandi biloba loba. Donc eli ko loba ke non baza na preuve tangible dit. Na sina kata ki ngo de na Caribe variété mona ki tango ga to na image valable ki mi koti na mboka. Mikolo mo de bo sala ba analyse. Au mon image mo batie ndeko na biso sukus o vantela do bina. Yango wana sana ba statia batu ekangi déjà mboka donc ba concert ba ba otiko beta so mono na statia mutu ba mona show mo lega wesele batu bien inaperçu donc ndulo bango ba sala ki campagne na photo toujours regretter na bango pour moni biso ne toza boy to ebisa ki bango différence na biso na bango ezala par rapport à expérience et puis musala et puis na voix mon leader na biso za artiste moko fabriqué te aza artiste moko ya BSD aza artiste moko réel o aza na voix moko naturel aza na art na makila donc art ya makila na art ya quoi ya métissage ezala lo moko te o mutu azo yekola bazo lakisa ye azo sala ba trafic non yango mo différence ani salaka donc na cité nongo yo yambanga ka pona concert moko pour to beta mi balé yo beta c'était la concert mo yo de bino tout
donc bino bolinga concert mo ezali songi ya boyeti la micro bongo o wana ya buka rouloge non mais toyambi yo po yo olobela biso po parler les biso makambo nyonso ndenge c'est pas ça qui bato bayeba pe quand même baza na tant on sala introduction et émission na yo il faut expliquer batu tout bato tala que non Ferrigola était au Cameroun là où il avait pressé, il avait livré 2 concerts. Bukaru Lodge, concert VIP, $200 et $100. Et puis au Palais des Sports, les concerts où ils allaient qui dans 5000 francs CFA valeur à $10 la biso. On a battu pour comprendre monsieur Bandi. Yo gars, monsieur de mon qui basala qui piaka. Yo boni ba piaka la ba basali. na concert nini na concert pesa na laksa oyo yo wana na mais na concert nini yango bato bakotaki vraiment te par rapport ya ba tarif au bino bochaki tant sous bochaki tarif mo ezaki plus élevé par rapport à musique bino bosala yango bato bakotaki te au comment on comprendre pas nini or était vraiment cher collègue ba bilo la biso ba couleur ba tsaka la gambela donc la valeur wana la mon côté on se comprendre c'est-à-dire tango ya mbinga na biso que notre béteno tout d'abord des concerts moko ya Bukaru Lodge o ya la qui concert guichet fermé donc bateau balinga polémique te bato batambola na bobangi nzambe bakokotanga na Bukaru Lodge babeti bakomona masolo te ko bimela bango bazana ba numéro ba se renseigner proprement pour no kolongwa na mabuso ba oyo zoleka a plus deuxième concert eza concert moko boye oyo les padres batou baye ko kanga photo na balance bato ba infiltré yona bisa mo moni bino musala busala kana eza musala moko boye oyo vraiment tortika bino te pour le coûter comme makasi le coûter comme makasi lo bana ngo mettre États-Unis Junior Mundabi donc c'est-à-dire que non bozu place à vérité bozu ko triquer image hein nebi que rentrée scolaire et coquille bobi que munabi na kabarate akabara so bosé loro moko contre les padres et o bo fola ene bien trop bon la parler bo fola ene bien na tsak nan bolek et qui na ba sala ba fandi ba mais Marc ozo ozolo bana lolé mo bongo déjà toyebi artiste na biso mo lo bana lolé mo wana ozo imiter on dirait artiste wana artiste était ba te belé ba ali o ba lo ba nengo wana ngamo mais ba fille ba mo linga lo ba lolé mo wana ba bino bo mo zongo ba fille ça gazala ne fille solo mo ne confirmer ngo ba fille so ipona ba fille non biso ba momi to linga ba to kasi de o raté ba lo ba raté simanteki de lokala bi o fait là tango to so biloko wana et comme ça be bon et l'obéle comme bah tendre ce côté donc on comprend c'est-à-dire que non et qui rine mo salagi ya ba konifo atina ba fandi moko aza loko le bembela muki na mort ke bimi ya ukaukabu ala mbebo zebo nde tshela utso bula la tongo boro na ezongi mukete na kati on comprend wana je maka di maïdé na ba kombote moko musu atsanga makiki milai aloko antenne na volcan na rodé jour mo solo ma peka na biso na tsa citron modèle solo zo sila te na risque na zo rime juste on se comprendre donc baza batu moko boye oyo nga moko na boye ko décortiquer makambo mais le kola yo na lisango il faut na pesa information nenga zo leka moko za wana lingala kutu na no maîtriser accent te ya solo nde ba noko bala ka playboy ako benga yo bengo moi c'est o tu wa bio azomona langage ta ko solo la omoni moko na lesa la côté moko makala aleka to sambane na bima ba bio nga lo ba na ngai e makauzi ya mondele oyo ka te comme makauzi comme la kisi ne mondele o nga lo ba ke za yete na bi na poso ko seka o so comprendre moko musu ala ngodi ngode bima boy atabola la 190 kaka la tambola ah Vincent kaka la vie est belle te ko tengela nga ba komona bango te nga na yeba kana nga mutu te tala bakar ba tambola nango ozo lega na TV ozo tala nanu te osela nga analyse tala no ngande na kulaka bakanga na longo ba prestation na sala donc ti okufa vie na yo mobimba okotika la ko egale ngai te na makambu na o musala na ngai memanga ba poto etambwisanga ba Afrique na kenda partout ne on comprend ga bon le rentrée scolaire ezali bazo luka munda bango le wa kabarate yebilo wa de comme ça hein obiko foli abo ka pa bo fa bilo ko pa foleka na kati omuke Marc House ndenge eza na biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur tozara na pona ba analyse déjà ezara nango permis mais tant bino déjà ba musicien boko mozongo na bandenge moko ezoke mabe eza permis bino bosela ngo banani na analyse mona musala na mona ga nga mona mona mi bofandela ba leader o ba tizeli ba analyse na mona tolobela leader ngati analyse nanga
basali analyse non te basali analyse ya concert ya lipadre uti na Cameroun avant wana na oyo analyse nanga ozomona moto azosenga nga komba o Makauzi wana o Tracy Elela Tracy Eleza qui t'a autorisé de citer mon nom tu as des problèmes sérieux dans ta tête odino kama otanga komona nga pena na kotelema atangi komona bango na émission nayebi politique batinda bango omoni mutu atindaka bino ayebi nde tosukane na makala omoni eloko azosala na nga na korépondre bino te bona niveau na nga te sur tous les plans bona niveau na nga te ozo comprendre donc baémission tout bosala na vie bokose comparer non na Karine Mokonzi ko avant boya non epa na nga artiste bobanda non na Karine Mokonzi azobeta bino mutu mwana bazasali bamillion na nzemba leli DJ Arafat boko tinda muna bino lolema maya makelele boke luka moye bokanga ba video mwana botala mango bozosala eza na sens te mais Makauzi vidéo wana eza universel muté bloqué ngo et non batu quand même non bozo accuser batu pourquoi non tozo accuser batu po bango mutu basali fête na e kamu isanga basala fête donc adversaire na bino dire que comme Karine Mokonzi bosali fête bakangi na ba fanatique bazo sepelelo Rwanda bakangi hommage batu bino boyema nzemba mutu akufa mabele lisi na kanga bango bagangela bango ba vie nzembo na biso boye sali ba vie mais nzembo na bango te nzemba mutu akufa na kanga bango la vie na sepela ozo comprendre mais bafuta ba droit d'auteur non bafuta le droit d'auteur au pesa banani apesa na famille na ye solo banayo babelo ko wana basala ya mike parce que nga mona dénonçant pour na loyi bisaka bango geno tango vela bango yibaka ba danse prêtre va dae asala cri aso mbatukutu bayibi bafutaka bon anovogela nani po yebi bano futa ete o basali on après alors batika ko sala babilo ko moko boye biso ne zoza boye to calculer bango li susute donc et mon anika la partie concert à Cameroun na biso do beti donc souhait na bango ne alaki lora ba voyager mutu moko data masoko na ina kitsa avion balimbisanga pona terme na lisoko ezaka asima so dobi fesse ko ma propre donc mutu abima te donc le batiki bino ba ko kuta bino mais non biso to ko tambola ba contrat bizarre to bino bozo voyager na ngona mais Makauzi bato ebele balobi que bato tokokoma na bato ebele balobi que bagueur oyo bino bokomo osala il faut ezala juste na loyauté donc esuka ezala bagueur loyal bosala nde mosala mais abna wuto otanga émission osalaki na tangi bacommentaire bato babi que mais finalement tokocomprendre Makauzi akomi porte-parole ya fali pourpa ou bien olobi makambo orchestre ya bango tango basalaka na liste bakomi ba porte-parole banani omoni siko tango batumolaka batu bayebaka te mbonge nini koya tango ketsa mbonge komi porte-parole soki bango basalaki porte-parole la biso ngana kosalaki porte-parole bango c'est au tic-tac pour bafandaki ba analyser conseil bo analyser ba musicien na bino le bakangaki bango na ba bien mabaya on katenga ko maloba omoni ba concert bango ba wuti wana de ba concert mo et pour là d'ailleurs ils ont ba festival et ça ba biloko moko boy o ba bazo sur la batuka ba prise en charge bien na yo moko kolia yo moko ba bi États-Unis na bango nde ezo saloli kunya Makauzi nga yo moni États-Unis et l'obéla biso rien donc local non local par rapport il y a complexe la mitu ya banda tata na bango tina ba chronique tina zwana ba londe ba maladie fa bela donc eza elo moza hiérarchie ekita mutu soko abetika na Brazzaville obi ga international moi international ba bo définir en côté ba bino ko définir en côté on se comprend biso to tikala ga to beta na kermesse ba sala ba campagne que non biso to que ça va kermesse vous avez des problèmes sérieux dans vos têtes un bon tous les leaders à la couche tout ya ba fanatique c'est-à-dire à ba fanatique moko ya haute classe moyenne et puis ya basse classe donc au sein na défaut ya ko satisfaire couche tout ya batu na yo de papa bino wera sona te papa na biso ya la régime piana yuzo banda suko ba papa bino ezala wera polémique te papa za moto yo bano ba wuti na kata maison mère siko prise na biso ba wutaki wenge basali mouvement donc prise za loko papa leke ba musicien bana maison mère eloko ngo juste ezongi singa Makauzi eloko ngo ezongi singa na audio o ebimaki na Cameroun il y a un monsieur camerounais o alobi que avant faire Egola a continuer ko progresser il faut à reconnaître papa na mais yozo boya na basalaki complicité pour sepelisa mutu na bango maya makelele akabarate bayebi ke biloko esala ya libérer bango bientôt rentrée scolaire bana bazonga classe baliaki mbongo na biloko mike wana lukeli bango $10 ba yokabola ba franc kuna ba luka muna muto zo mbongo ticket tala condition ba parking ba tambolaka tala ba vie na bango tala ba santé na bango ba misusu nde baza boye so docteur atali a permettre te kudo atsa microbe ya lobaka ozo comprendre donc eza ba biloko moko boye oyo politique yé asala contre biso c'est un hypocrite soko yebi que non yo osala makambo boye te en tout cas lukaka ozalaka
baproche na yo atoka bokipe motu wana te totala mpe nano mais biso touti concert batiki concert na bango bango base basé kaka na concert na biso nga na sepelaki makasi ava image ya loba nango DG Blaise Polo ozo comprendre basala biloko na bango ntango image réelle koya baofanda nie depuis kaka dimanche passé nazalaki na Caribe variété epa mami ilela bien bayoji ya mamodo navandisaki makambo na ye kofanda wana na sopi bandefa pembe donc nabwaki bandika na mopanzi donc na ye kopesela bato batali image général tokutanaki ne ta nakuta général defort na kauki ayebisinga mon général defort donc ayebisinga me ozomona te ndeni nga na kauki nayebise mon général ntango yo ozokita na njili nga nazozwa mpe bobo na douala abina nga regeza na kauki somoni mbaa moto anonegosie na mopanzi abeni nga tiktak ya ndenge nini tozosola na général nde na boso na vide na yo awa nasani na pullman mpona izwa bakinkutu yabenga ngo bilamba te bakinkutu nazokende kozwa ozo comprendre eli kolobaki non biso nde toza boye lelo tembela bango esprit na bango kindoki oyo basalaki yo boki ona mai leader na bango kuna na Cameroun azwa mbata basalela ngo analyse te pourquoi dene concert azwa mbata pena moto azobima pena boye mbata bana Cameroun babilu kuteleki yo ye na Cameroun asabeta concert mbo na beta concert mbongo te concert o bazoloba o même sali ya beta keza concert à Balantinez ya whisky concert promotionnel ya ofele artiste camerounais balaki ebele et ça na droit d'entrer te au leader na bango beta kuna le concert mais au moins baza qui invité bon ba lobi ke baza tellement baza world ya on ba invité bango ko sabino so mutabina world like say go aux États-Unis concert no bino total batu bana salle au monde rabata mwindo so moni mundele moko sage ko bomoka bala mundele ele ke fula munanga ningisa luketo mundele tibu mundele moko ma ouais sala ngo mwindo ozo comprendre babilo ko ba sala ki ala babilo ko ya tactique de jeu pour baluka ba copier tant musuzu ba petit na biso ba daju neni bango ba otonisa ba sala mindele c'est que biso beto luka to sala ba nzemba ba français batikeli bango be bosala nzemba français sala nzemba anglais mais zela siko ba mindelo batala ba doju ba kota la salle bazo kota ti pourquoi mais déjà pe problème makama ndenge ezokende le marque au ozomona te que déjà biso tozotombola sous bendele ya musique congolaise te par rapport à ba polémique ndeto polémique parce que nayebi ke bakende Côte d'Ivoire nayebi ke efali okende Côte d'Ivoire le padre pe azoke ok d'accord toyebi ke ba président ebele toyebi ke ba président ebele bakende ko rendre hommage na regretter na biso DJ Arafat bakende kokutana na kuna mais est-ce que atambote yo pesa maté Marc House Marc House bakende kutana na Côte d'Ivoire ba leader ebele bambote ezala biso mto sala lisa bakende kuna biso mto yemba na Arafat yozo welelo yo yemba na ye oyemba na ye to kutane na nzela mbote Arafat bilo mo ndengo wana biso to yemba na ye azala kia wanze bonga moko na beta presse nini bakoma ko welela ba bezi mais chité na biso vers la fin Marc House chité nazo pesa au micro en fait na moni on dirait pe mikolo pe misi Maurice Lomingo parce que nataki pe émission mo ba ucho lo backer yé a qui parote pour oza makamte oza faux guitariste et puis na comme ndengo bimi na guitare te fa ko panolela biso mo elo moko a Marc o tiki su guitare wa ba ignorer yo susu kuna donc moi te omoni muta uta mboka ala la retard ya mutu mwana kisasa ala la complexe wana o comprendre te nazoloba na yo mata de la ville mais ya utane mboka ya mboka pena no kanga mpuku mwana lozoloba wana na kamso songi senga so dossier na eloko pesinga lo yo na besoin na ye mission mo boy alobaki vraiment bi papa age na mambo esala kola donc poza mukolo même ya leader place obetaka fo kola papa na bango za mukolo président de la république abana na papa na bango neni papa na bino président de la république papa na bino mukolo e fallait yele papa ba et puis ba momi wa bimana ba wana Kenya wana ba momi no ba suka pembe bongo so koti na cave nenga kota na cave yango mona ka lèvre ne ala ya ko zoka ba pota ya ko sakana te po acide wa kutana na ngokuna na se na ebina oti et puis tango zo bimana ba mama ndengo wana e ala na yombo o lia no ko mela ako futi ano biya kende mais bafle po bima mais on a za producteur na amasi na ete na zokoloba na yo ko beti na ko masone te na beteke eloko mwa mukie pona le na ko fanda te na beta lisola vila so ko mano kanga bampuku ayene kisasa bako misie misise wana ambi oyebi kule na sala ka mwindu moko na ebiso Abio pechano cho. Soko bengiye oyebi soko na mbongo na soko bengiye oyebi ne mon frère ya to pisse sika moko ya pissa tabu. Osala mibale zo bomba beneni.
tosubaka biso mibali biso tomonanaka nde basi bamonanaka soko ye bimisi pistolet ngai mpe bimisi pistolet yo tokanga yango lokola grenade likambo nini ozo comprendre donc eza bato moko boye aza mutu moko no ya artificiel aza mutu no soki bakangi mafuta batie maboko boye na prison bomona elongi ne bano yinda omlo wa Shaka Zulu kri bachange donc aza mutu faut d'être belé comme la bakisa minene belé alors la chambre mona Nicolas Lemba so Nicolas Lambi abimisi bol oh Nicolas ngana yoka mutamela kaka bakisi tala bakisa mbuma mela to ba te soki ya maladi soki ya choko donc Nicolas atiko pe so résultat finalité ya bakisa na mbuma ya na mela na kata chambre yo dalo la nai donc biloko ya mikieko dozongi singa et puis atika ko benga na bilanga na nga eza momi moko boye yazo benga ye aosenga $250 po beta abeta conseil mo esima na yo caché ba pesi yo te ni komi nyoko la bongo na gisaso eza pasi puis oganga na TV nga na salibo lelo ke seko maka boya mi mutu amaiti lokola tsebo ameka yembaka mokonzi elengi wana yango zo bombisa bala batu. Mais on dirait que tu respirer, le roi est à Kenya parce que nous avons fait pandi likolo. Non 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 non. Tu as respirer. Na batu na tsaka pandi likolo yeko to mpuku mpuku munene fourmi zo tseka boye pe sili nango. Donc là lo mo yo lo tuna ki question ya wana na selo synthèse ngwangula na pesa makambo ne batu balinga na pesa makambo. Donc makambo wana déjà na yebi eli sous tête aussi de bossa na laisser les morts enterrer leurs morts basi ba kundama déjà kala masolo na le cas betena li solo studio no yokuta. Ah OK Marc House nangana lo bape justement parce que to chité na biso na to yokuta bino na studio awa to ebité eza nini jusque là tozo comprendre et puis mais quand on peut repérer la biso pe fautif déjà apparemment batu ba consommer on va satisfait parce que dans mon même na ba statut par-ci par là batu yemba fautif dans il les aussi là on dirait moi elo kongo simbela ga makambo to nde ba ko yina yo ba balinga bokubisa ngate ba wa so yo boya bo so ndi yo basiliki tala fi wala zo l'accès ta munene ba ba la bo wa fi ko la commander. En fait biso to mezana donc ato fingi donc to liaka kutunde so bo fingi biso nde to liaka bien lisusu yo moko za na Taylor so no ramoni bena donc il faut ma remettre tellement ozo comprendre mo mona ba ko beta na ignorance bala bandoki to besala ba ozo comprendre to kumbala ba oti yeso yo kabola bitumbo ozo comprendre to na studio tozo ko sala album kande to bisebino to na 2 titres Black Box ainsi que Premier Soin. Yango moni to na cuisine donc c'est-à-dire album ndenge za boy biso album ya la loi chantier to tonga Sheraton ya mulai donc to kulara ba béton petit à petit entre temps clip asige uta robima guide digital inondation tozo kende ba clip bazo senga ya ba rossignol ya ba réalité ya ba Kinshasa makambo ba clip na tout bazo senga tozo bimisango petit à petit entre temps tozo préparer le ronini bo lia lobby pour so ko liel biloko lelo sisi na nzungu ye ba kapel lobby pesa mokolo. Yango moni toujours travailler album na biso course na mutute dans les bons tranquille mollo toujours naviguer si to comme na destination et puis to pesa batu oyo to proposer bango toujours lamba Black Box et puis na Premier Soin album rumbeza kuna ya kafu surtout nzemba casque serré ka poison eza wana atuka nzembo wana toujours kalinga wana ndenge moko matungulu ezo fanda bien na ba poivron qui ça va redammer yango monde na tse ko damango talaka ka pas zuri ya Jésus de nuance il n'a rien à prouver donc go asala ka wana saka pour na biso et puis to bima respect na le padre donc respect to be que tant eloko yango eko bima et eko binisa mokili mobimba pour talaka est le roi de la rumba africaine et congolaise donc voilà to ko savourer vraiment yango toza wana biso tout ozela kaka repas na biso et bela et puis voilà biso tout to savourer yango Marc House déjà tozo kabona na biso na question oyo batu ba mitungisaka mingi vraiment babi en fait Marc House aza non seulement guitariste to ko momona lelo alobela rapé moi jet set trop est-ce que pona ba biso ba fan club ya le padre akoko diminuer muke polémique parce que tango zo fongola télé na yo zo mona Marc House ya zaka wana ako démarrer kaka batu donc Marc House ana ako expliquer kaka siko ba fan ya le padre balobi bango bana besoin ya ba biloko wana te zo diminuer leader na bango soko ko stopper na ba biloko wana yo ko loba na bango ni d'abord comme orchestre la biso la jet set c'est au batu ba benga la biso trop
groupe na biso alaka groupe Ferregola ne omona Bob Marley en concert, Michael en concert, Bob Marley en concert. Pour to boy muta longwa biso o ake sala Jet Set El Paris, Jet Set Fdona tuna to boy. So yi ba gesa Ferregola El Paris to karon doki. Ya omoni ala na groupe Ferregola tak ti o tag sili. Ozo comprendre. Donc to fandaka wana so ko tembo tuni luti ebala a ko expliquer tout dit ya dada ngwabana patriarche a ko expliquer Oubet Doudou Kamalando a expliqué ba 4 ans na so beta wana. Vous comprendre. Orchestre na biso ngana za porte-parole te naza muta service Al-Qaïda. Naza lokola ministre intérieur oazo contrôler territoire. Ba porte-parole moni ba na façon na bango lobela na ba cravate na bango ba ya na ba mokoto na mona ba garçon plaisir ba ya na ba DMC Congolo Tatumuluba au mona ba Tracy Eleza ba presse présidentielle ba na lobela na bango mo. Mais ngai tango na lekaka na télé on yango na pexaka bino tango bozo yambanga fo tsaka bande moko défilante o lo ba bata hypertension batala ngate mot de tête bata jalousie mal placée bato ba sala mutema likundu duku batala te po osala mo mabe na zelo moko ndenge mona ba tsaka film porno ba moins de 18 ans. Yango mon tango bozo yambanga nga fo bokomela ka bato pour éviter ba cacophonie et sala mangana bandako. Donc ça bon Marc Aouzi n'a jamais été porte-parole. Moi je suis l'homme de service Al-Qaïda, Kim Jong premier ministre intérieur nazo contrôler. Na bimaka nga bibimela esouté o. Na romaso na kengeli kuna nini? Ah te balobeli bisote nazo ina. Ah nana sema kele kuna ah bisote. So tala bonga wana nani? Ah oromona nga matambe na yi. Wana sigonde la koti. Na kota bikota kota te. Na biso moni concert na biso to beta. Bozo fandela bat basala ba analyse. Depuis quand? Bino boa international, il faut to bona bosali analyse tant mususu, ya pas fudedi. Analyse bosali ya Beyoncé, abeti concert simbité to mona tala Beyoncé wana sali concert simbité wapi? Bobi bana koshoko la bino ba fandi wana lo bali ngala biete. Na no rese balora munganda utiko bula na tongo ba ona zongi na place bo fandi si bango. Ozo comprendre bo bandi ko expliquer bango ba mona bena oui bato ba changer niveau. Tala bat ba mo sona na bango, tala ba analyse ba mo sala. Bino zo ganga boto bo analyse bo sali boy. Finalement, hein, na bina nga rentrée scolaire, vous cherchez les moyens pour ba rentrée scolaire ya bana la bino en tout cas bosala ndenge bosala boyebi pe mutu na bino ndenge azalaka. Ozo ba ba ministère ba zo kemba ba bituke pola na nzela bongo bino bosala nini. Eza na mwa biloko mo basala po balukaka ba mbongo babanga bato balika biso te ngani na boko na émission. Jour ba misa ba koyoka na ba nyonso. Ba zanga na information ko pesa. Pour sur landi base de mission na bango bazo luka nde bato bazala ba problème po ba problème wana nezo ko enrichir bango. Mais ba mission bango moko ba fingaka te bato bazo finga ezata musu ba fan club na bango na bato ba yalo mais ba musicien wana côté kuna ba quand même ba fingaka te bazo sala ba analyse. Tant muto sala analyse akanga mana mutu seke mutu na ye muta permettre bango et puis lozo les grands soucis. Ba ri jalousie pour na producteur wana ours bourgeois. Mwana bata mukia za na mbongo belé. Abeti sa bango bali ba comme ceux qui camarades forcés et comme ils ba beti si ba rondo les camarades forcés. Il faut pas faire jouer celui-là. Hein? Il faut pas faire jouer Fulani XY. Oh, producteur za mona tata mo sine bino de. Aza condamné mona makelele de pour so beti mudu ba voice toi tinde la producteur wana yogi sa biso za soni. Eza soni makasi, eza soni makasi, eza soni makasi. Okenda Cameroun ba beto mbata. Production na suko mbata biso beti concert mo bimba tozongi na billet mabaya te tozongi na billet moko normal concert ya beta na Cameroun kuna ba lo même salle elle concert ya bière badu ya whisky plutôt ya balantine c'est que après à fan club anga ya mbabole le ka lo mbata comme ça to clôturer na biso ouais mais elle a dit taxi malobo ko na lingala facile lo mo no sala jo mo zo lo ba libérer mbata elle biloko mo bongo. Ok, Marc Aouzi, moi, quelques salutations parce que déjà, cameraman aussi, dans les bureaux déjà, on dirait, moi, mon boulot côté qu'on a technique, moi, salutations et puis voilà, peut-être que Toya sous pour la suite et émission là. Suite Toya, merci à toutes les personnes au Bayambingai. Batelinga na etendo ike en tout cas Toya bisaka bateau bazo sala ba polémique sur biso en tout cas bo tika pour boyebi ngai bien malamu ngande bazo tinda bino wana na okipe bino tina kena bino wapi bosi bobeta na Cameroun oso sala interview na Cameroun oso sala interview na Russie yo no zana leader no na beta wo Russie oso ko ba oso batangi ba côté biso okete to kotangi na ba côté biso kenda bango ba kenda te donc eza ndengona alors botika osala ba réunion omoni biloko asala ka tinda ka bino wana kiri na bino bozala wana
ngana okipe bino te nayebi ja salaka paluka ngana longwa na bare ya okipe na kipe bino kipe bino te mokolo moko te ntango bino booloba bosana na lisir nga makelele ezopela moto babandale wana ganga nga na esprit nga na mwana bandale bandale nini bandale osombule bande komi ya George likolo eza oyinda to matisa bana de ya kuno bomba bango wana bandale bandala agangelaka bandala balie ya suka oyo ala so likolo eyindi bobimisi bana bobandi komata sikoyo boluka bobima sikoyo bomata sikoyo bobima bakote ya bandala mola boluka bokota sikoyo la vraie Paris ngone ya Paris te ya barrondissement nini bazosala loba nango bayavisa ponda papa sentir nous comprendre eza barrondissement nini ofanda na bandala bakomaka esprit wenge ngana na tabo na esprit wenge ya nini ya mai ya makelele wenge nini o bandala nini banda c'est Paris bayebi bandala o bandala bandala ezali oso comprendre c'est le scrum en tout cas merci na mona nengo betaki maître wana za maître babetaki eto oyenda betaki atindiki c'est le oso bapandi c'est le maître bato basala so entraînement te bama ofandaka komena saka ba innocent un maître obunda na musicien te donc Marc Aouzi ozalaki pour moi nde bitumbani esalamaki wana désordre wana contre désordre c'est-à-dire ezalaki anniversaire ya grand prêtre c'est le scrum et ya Tutu Kaluji l'homme de Ndombolo ezalaki nini na ya sali anniversaire na bengisi bandeko ne banima te yo maître ezalaki nini na judo kuna na kati ata bitinda wa mutu na bino alala lisusu te kotindaka bino kotindaka bino tina nini mutatindaki Marc nga nazoloba na yo kombo na bango ezalaki nini oselo aza musicien soki atakine musicien atakine judoka te atakine musicien atakine judoka te yo zelo pourquoi kotakine bamusicien puisque biso tout olinga tosala fierté kaka ya musique congolaise mais yo okende kotelemela kaka kombo mutu moko avec insistance plusieurs émissions kaka na kombo mutu moko quand même tu penses que ces fan club bakosetere ou bien bakovanda kimia yo mpe ntango bango batelemelaka bafan na bato bakosetere mpe bakosala nini mpo bozomona onde ezowuta sansi moko nozokompona bino te ntango ozotinda boye ozotala mpe kuna te donc bao bafandaka boyeko bazotala batumolaka bao. Ok, merci. Quelques dédicaces et plutôt Kabouana Bisso, vite fait, Marc. Quelques dédicaces, donc, nous avons remercié DG Polo. DG Nabiso le plus compétent. Bando Keso et Banda déjà Bouneli, tout ça, voilà. Tout ça, les Moussala qui toquent à votre polémique et Pola, tout ça, Cameroun, Bakangi Bisso, tout là, l'aéroport, tout bimi mo bimaneng to yagi. Saluer l'homme de la presse présidentielle, Tracy Eleza, et puis maître Jib Bilamga Yama Kofi. Baya visa ponda papa Satia, Jires Zamba, Mbote na Mosika, sans oublier maître Junior Mundabi, États-Unis d'Amérique, l'ami de tous les patrons d'Afrique centrale et tout entière. Allez na rokene na Paris, il y a Dadangwa Bana patriage, Azotalanga, Doudou Kamalandwa, Azolandanga Yannick Kayenga monnaie invisible, Azotala Kim Jong Premier, Awa Karim na Belgique, le véritable code Yamboka, Kosa couleur. Motema ya Barbara Mazurel oya bota ba mindele ngana benga mindele bakanishi baza oyo bateka maka motu ya makasi na legal ye moka yebi baka munanga ninga na loka kala ye et puis na remercier trop Francis Bozo l'international Diezo Mad en London azotalanga Berado le prince des Amunda papa na Warren Berado courage kalamingite ngingo zo kolela ozo ya masasa to koliana yon tuka to koleno liboke ya malangwa na kobosana te na musika na South Africa Shagi Musau anniversaire on les gars qui toquent en tout cas moi weza moi que c'est ça la dépense trop tout ça qui anniversaire ya Tracy Eleza to l'anniversaire ya les garçons plaisir anniversaire na ngai moko anniversaire ya Masananga Junior capitaine donc mambelega gebele bato tout batali biso baye ba studio Jésus de Nias Mutayambo Pal Zuria azo préparer les bino et lubumo ya kitoko comme on premier soin et puis na Black Box album oyo sogi ba lagi sur clip ité rondi matege na wana ezali Pal Zuria Jésus de Nias wana bozo mona ngo tozo benga album moko mise en évidence et non gena lobela wall des albums moko mise en évidence comme si rien n'était comme si boromona makambo ezakuna oyo makambo etali bino te ozongo ba ya makambo etali bino te bo kamo suli kamunini donc totsika bino na point d'interrogation. En même temps, Moussa les saisongi programme na biso samedi au tozana festival le 24 dans l'Académie des Beaux-Arts. Bana Lingwala, bana Gombe, bana Komina Kini,
batutu ya poto baye fêter vacances baya to clôturer vacances ensemble na Académie des Beaux-Arts avec Jésus de Nyons. C'est samedi 24 et puis le 25 tozana Tchango et pour honorable Junior Ndemalemba tozo kutana kuna pour na bana Tchango bango pe bazwa de la parc na bango ya rumba bazwa ba chichouage bazwa ba troisième doigt bazwa ba Kama Sutra bazwa ba Chilamwina ba Mississippi ba avenir ba fautif ba Rossignol en tout cas bazwa bilora bien. Et puis septembre kaka producteur ba seli suwa awotse biso su toza su ndege yango mona boy répéter zongi chaque mardi mercredi chaque mardi jeudi plutôt na 1 2 3 chez Grand Prêtre Mongo côté de travail en tout cas musa les autres qui toko kuna batutu balinga biso batutu balinga Jésus de Nyons tolingi bino mingi ba combattre biso mais ba combattre everté les œuvres. Voilà, les œuvres parleront à ma place. Le padre que je salue à passant, voilà. Merci na batutu bazo qui vraiment temps ya Kolanda biso père Rolanda belle mission auto sali na Kim Jong premier ma marcaus d'ambaye en fait à l'obaranae hein à l'obaraya explique en fait. Donc voilà, to mesana na ka bongo to linga ka bongo apesa rapeka marambo bongo. Donc voilà, merci na batutu o baza vraiment abonné na 3 www.congofrance.com. Bah, nous s'abonner, allez vite fait cliquer et puis cliquez à la cloche et puis voilà bon ba notification et émission na biso tout batutu balingaka Jemima Kadima batutu balingaka Audrey Luzolo batutu balingaka mon artiste en tout cas bon s'abonner na www.congofrance bo zala de cité. Je salue ya Grévu Fouti la matita li boyonde makambo na bike mikolo nana na bomba méchant ba teneur en ekitana o kaminte mais bambote na quand même de loin. Bambo Tebele na Sylvie Tumba, ma grande sœur chérie, Motema Marcel Mazambana INSS. Bambo Tebele na Clarisse Masevo, babi moi ça kenda quoi. Donc mikolo English nonde makasi na oko kongote kita mo mke babi redescend sur terre quoi. Parce que yo me manga kuna na oko mate. Talaka lisuna batlanta sukuna tayo moko lembi sa grande sœur. Voilà Bambo Tebele na Jérémie, na bana tout Bambo Tebele, na batutu Patrick Tango déjà Bambo Tenoe Bele, Sika Ola émission Oyo. En tout cas, pour aujourd'hui, on boucle. À la prochaine. Bisous, bye. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Brass Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki kokontate bandeko ya Power Brass Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbass-car.com topé na contact email contact@powerbass-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Brass Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant 1 mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Brass Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Brass Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Brass Car oyo ezali solution ya suka
mpo na déplacement na bino nyonso express. Mpo na likambo ya qualité pe quantité na eta ya mituka. Nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Base Car avec impact. Power Base Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Base Car, le travail des professionnels. Eh que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. Congo France.com